Oui, puis déjà, Moutouana, Boluka, il a poison ici, Manangoti. Tel niveau est congolais. Tel qui mouté Mamabé. Moutana problème à cycle. Bodo, le roi qui a un massou. Azana banat. Azana famille. Comment le poni qui mouté Mamabé, Bobi, ce artiste. Ce qu'on s'est dit, ce qu'on bon Zuni. Kobo, Bidi Bidi, on a hermo à Salaba, Kissina Bokoko, à Tetarabatu Bami Congo, Banini, Bambasu, Banini. Hein? Bidi Bidi, Bidi Bidi Angola. À moi, tu étais Bambasu. Tu étais Bambasu, Bam PC, Banini, Bogilon PC, Bidi Bidi Azawa. Allons là. Nyon surtout, le copé en moi. Vite de loin, au long de Banabusonini. Donc, ce qui baloba yo liambo mwa matanga ya mera yesa, eza shusha lumière mutalobango. Ouais, yem taloba yango. Yem muta asala art wana ya mabe pas so jarnga. Entre temps, monde noka passe na motema. Place à Outa, place à Vanaka, place à Zalaka, ibike. Jarvis wana, Star wana. Asalanga bolamu ya bolamu ebele na vie pona. Et wana tana ngo problème ité. Ya wana makasi. Lem supo liano pembongo. C'est bien que tout ça melana ote. Au moment n'a pas bokeli Charlie, Mbasu bongo, Charlie nongi, papa na dega o bokeli Mbasu. Au moment n'a pas dimanche on a côté l'église. Au salami. Entre to bomi déjà moninga. Dans sambe pi, mutasali bongali. Boma ira ko ya plein na lingomba. En plein passer les prisons, il y a confié. Église panzani. Ah nani comme nani comme tangi nani kutu. Oui, je t'aime. On a ébi ko, on a ébi tendeni. Je t'aime kanina. Na ébi. Allez tu as le canal TV. Ah le gars, mais succès des athées. Hein? Succès, n'habite la tala, mais succès des athées. Ah le gars venait na TV, mais succès des athées. Moussa l'a pas bien athées. Oh. Pour mon indé de Zaboy, ndé de Fifa. Ngana soyo ka passe les deux bajuki bisanga babiki oui. C'est un peu pensé que ngana beli entretien auto coffre de moi na pour le auto bima. Pour le auto qui ne calamité. Mama na mtema pasha na kufe na mari kuna mulunge na songi na longa wana yo mbatwa ibeke yo suka kumsawa sawa longa wana mangwana wana skuve na ngabidi bidi azama makamsutu nganda na bando beta ha na bando tambula na bando kena ba na bimu tibane bele basuza bana ha na ya bita soka lo mama na be awa on comprend donc ah comme si on est dans likunia ya présent je t'aime ndenga benda yote po otolo bango awa ngai na lega benda na lega na chaîne mboka oyo ngai na otolo ka suna zimbo ngaza na batanga na tesina sala ngotro a jezo kendeti yo ndongo bete masola balabala esimba obeta na TVT internet mukile kanga ndima ado ni ngama ne pamba azo kele mande vulo bima ya pembe ozo bénéficier le logo tiba mono na TV za pet et ça la ngapasi yo so mona ki ba artiste musicien marqué ba sala ba makamu na bango maintenant no okateke message sani muninga ki ngandi boye message bo abokili muninga mbasu message ezala toujours kaka ba artiste comédie pona ni artiste comédien boza mingi na mitema mabe hein dem jalouse za makasi et buba ngene mama matanga mena muni pazo wumela yipi kuna tourner ba film bien ti hein nous mona ba film te azonga ni kaka boba na Congo zonga na yo buba de best ya ngini asa ba film na bien bon buba zo tourner wa azo tout le monde ba photo na ba ya komi to na ba photo ya buba na ba artiste photo za photo na ba film photo za photo ah film na o mori mudu pardon tak oliambongo ya matanga ya mira esa nazala ka mbangumba donde to fai no boy yo mto liambongo wana so na lianga mbongo ibe bembe kende ko ngonde te bembe kenda na ngo Congo mais mbongo ndenge bima même na famille so beaucoup feli yeba ba nongo batikala na batroko même na famille so ki to kufeli ba nongo batikala na mabike miki wana za normal sikoyo ke c'était le loba tumusu ba ofutolo TV na ito soko nyoka mama na tanga kovanda na ebiti na ebiti saka nyoka mama na tanga kovanda wana nani te na lobi kuma mutu te te olobi ba mususu ba ofutela ba TV lelo TV mususu ba ofutela ba TV lelo mususu nyoka mama na kovanda dans la minute comme si na Angola je t'aime quand il a ndem daza ko chapeauter yele mtu te te ndima na yo te ko chapeauter te
Kasi yem tozo leka te, bino na mito bo leka te. Na bima be? Oli mabe. Akutele azo leka pa ko leka mo pas na succès te. Hein? Ah na succès te. Je t'aime gani. Nazo lo bono mo. Leader a pembe. Mbongo maki pe na komba Mireille. Chucha pa roda na raison. Ye na ba komi na été. Ala mona kasavubu Mireille c'est kutu akomi na musika Mireille pate na legi mbongo waza peka yende ko nanga yana na mwasi. Yero na ngezo mbongo mo ya contribution ya ndeko nanga na ngeza mabete. Olembo ga Mireille. Pire c'est ndeko nanga ti. Pas ni yo ko mona yo mona komi ni mususu. Ondimi na ngope. Ouais, je t'aime gani. Et moi comment ça paie? Et mia ça paie. Et moi ça paie là. Il a tellement la bilama la ça travail ti. Ah, ça la ça travail. On ngoka ke. Ah, kingandi atuka kani ndapena. Je t'aime kani ndapena les kaka. On se comprendre. Ah, mon bout toi les kaka. On a pas problème là je t'aime. Familia Bekapa. Familia Bekapa là je vois Miezi Kosi. Familia Bekapa. Bazama B. Simau Kibukidi. Simau Kibukidi. Cheribo Tudilo. Cheribo Tudilo. Les financiers. Cheribo Tudilo. Familia. Yo naïf saka yo jadi yo wana okene femme non. Yo yibi makamana ngana bandu yibi tsomu komsusu na bandu tambula na yibi ti bankre ne na bandu lo babui ba ngo bazaki pena mission na pulu ba usare dio ali petwana Dabi abanu luba ke ngam koluboyi na utamula na banike ngai femme non mais na utamula mete na lobi bino même na makamna bino mutamme ko tsa kombo na ngazati phénomène pululu dadi le papa fatigué makamna. Donc voilà quoi donc DJ Gloire MP4 ou ma cosa simple. Na bige eza activité eza dimanche yo. Oh ma cosa simple eza dimanche yo na bige ba o balingaka qualité ba o balingaka ba ambiance ya DJ Gloire ou ma cosa simple. Eza les 29 oyo. Boyebi place ezalaka. Ezalaka likamba chombo. Zalaka na chombo na yo benga DJ Gloire au réservé place na yo et bandi ba 50 000 ti ba 100 000 donc feti il est bien to la ta ba pembe donc David et masola balabala na kozala ya turo ma bezali malo ngape na kusa hein Vou estar aí simples. Mama Denise Yankero mama Mokonzi et mama Yabane mama Nation Bakika Madenise et mami Madenise umena demora mutu familia boa nzamba bate la couple na bino Fatia Koti a gagné l'élection à Tombri Congo Bongi Fati ah béton. Merci beaucoup amis fidèles internautes, merci beaucoup téléspectateurs, j'espère qu'en ce moment vous êtes tellement nombreux et Roland d'émission Nabino au Bolinga Kaming. Donc on est sur www.idologie.tv. David et Wembe nazo pesa makamboka randenge za la rapport na ebisa kabino toutes les choses qui se passent ici en Angola et c'est ngaka David et Mena la kabino ngo na bete la kabino ba masola ngo penda ndenge nini et c'est passé na mboka. Oh merci beaucoup na abonné na biso tout ba abonné à Idologie TV, ba abonné à masola balabala boko takakota bo s'abonner massivement pour awa makamba bien ezalaka. Donc merci beaucoup n'espace au bayambi David et Wembe masola balabala Frida Mbala Kose donc na cassé na wana kaka non loin ya Kiboko le club donc beaucoup tarakotara awa ezara place bien cadre moko bien malili ya bien kolia ntaba ngombe ngulu soso donc ba biloko penda otolinga na biloko mboka donc beaucoup tarakotara et pas Frida à ça chaque jour beaucoup tarakotara pas Frida. Là je vois Prince Mbongo l'impresario. Prince Mbongo l'impresario donc merci na makamnyo so ça pour na David et Wembe na big et bandika le loté et suki pe ka le loté donc lobi na biso nzambe kaka muto ayebi. Là je vois encore mon boss à moi muto sala nga pona zala pour masola balabala ezaka ngo pena na niveau États-Unis ah ezaka lelingi ya pamba abeda shudango la fisto mukendi abeda shudango la fisto mukendi azalaki nangola abeti ba carton a kepe na États-Unis azo beta kaka ba carton fisto mukendi bolamu eleke belé zalaka na David et Wembe et kosala bien. L'actualité nous oblige à beta des solos ya théâtre. David et Wembe tellement nazaka nangola et nangola aussi ba artiste et comédien
bazalaka na mboka oyo tellement moi makambo eza ebele tozomona na actualité fulani asali boye fulani na fulani bazoyokana te tellement baartiste bazalaka na mboka oyo nde David Woodman obite tosola na bango monde entier bayeba qu'est-ce qui se passe pe bayeba niveau nini ya théâtre ya Angola ndenge nini eza koleka donc na plateau nanga naza bongo na Gervis Ndombasi ye na yebite mais bo découvrir donc azana ba casquette ebele ya ba talent ebele na nzoto noke kolobaka kaka aya imitaka batu mais azane na ba talent ebele na nzoto na ye mais d'ici là bo découvrir yango Gervis Ndombasi sincère Boitard mon frère ouais Boitard de David Lombe Masola balabala toujours ah to bani no bien o bandi sérieux na no lobi ndo lobaka mais si na pesi na mbote na batutu ba Holanda nga ba bonjour na bino Boitard bon nuit bonsoir good morning donc famille à nyonso batutu ba Holanda nga air tout na pesi no ba mbote na bino donc c'est bien moi Gervis Ndombasi Liswa Nzambe papa na Soraya vidéo na biso ya bino na Katangola quoi. Boyoki déjà on a eu mon talobi mais d'ici là pour découvrir ma qualité na vidéo ngapena mesana ko bengo ka vidéo bonne santé mon frère. Et en tout cas ba ko selanza maramute na Angola Nzambe na très bien. Donc Nzamba sala. Gervis Ndombasi oza artiste et comédien au viva au évoluera mingi na Angola mon était total yo tolinto e banano. Évolution, il y a théâtre, il y a groupe na yo. Et ça s'est passé dans ndenge nini? Ouais, groupe nanga en tout cas c'est bon. Anzamba zo sala ngolu bon ezaka ke yo yebi na Angola awa biso to bunana ba F perso. Hermo kutu moi so Frida tsenga mbalaka Frida mbalakos masana ngai privé atsenga ma poids. Hein Frida mbalaka mbalakos atsenga ma poids. Hermo ko pe ko benga moi Fiston Mukendi. Abedasu. Fiston Mukendi. Abedasu. Fiston. Maman Fiston. Mukendi. Voilà Fiston Mukendi azana biso na Luanda et puis na Marthe. Foi mola. Fiston. Okendo la kanga te mutation. Fiston ça na prida. Fiston how are you? Mr. Fenchen. Mr. At tomorrow. Tell me tomorrow but we very Fiston. Tomorrow. I miss you. Fiston Mukendi. Fiston Mukendi avait des choses d'Angola. Bola moleke belé donc bola moleke belé. Et so volu ndenge nini groupe na yo bon ndenge ba bete o za masola bala bala to ebike okoka na yo te ko sala groupe o sala ka mais okweya groupe patana. Oyebi tellement na ebike Fiston Mukendi ozong sanga na mambo. Oyebi ke ko futa TV yo mambo wana ngana futa TV na FO perso ya mutu te. Président nga kangamba futa ba mbongo wana azwaka wana. Na vie na ngana bosa na te président mongali mutuki ya mostre. Azo pesa nga ba contribution na bana na nga to sangisa na zo futa TV na mbongo na ngai. Sikoyo kesa te lelo batu musu ba futa lo TV na te soko nyoka manga na tanga kovanda na ebiti. Ah? Na ebiti soko nyoka manga na tanga kovanda. Wana nani? Te na lobi kuma mutu te. Te olobi batu mususu ba futa la bango TV lelo. TV mususu ba futa bango TV lelo. Er mususu nyoka manga na kovanda. Na ebiti. Oza maswa bala. Maswa bala singa ile ka boite. Soko lobili ka batu faut pas comprendre. Donc Baptiste congolais au bazana Angola. O baleka na Congo na ba chaîne na Congo. Bamsu ba futela bango espace mais akoma na problème ofanda. Mais au monde pas na problème ofanda parce que donc les aboyé ils ont battu musozo le na TV mais M so arrêta na ngoya yete zani ka chasa. Ozo mona zo le na TV zani pe na boulot na succès té. Na ibite so banana ba le na TV na ibi na ngaba ngote. Donc ozo mona ki ngai groupe ezali ba et puis ba kenda na groupe a mututi. Présent je t'aime Kaninda. Ya le na TV ti lelo. Ah nani comme tangi nani kutu. Oui je t'aime. On a ébi ko on a ébité ndeni. Je t'aime Kaninda. Na ébi. Yeti lazo le na TV. Ah le gars. Mais succès des athées. Hein? Succès. Na ébité na tala mais succès des athées. Ah le gars na TV mais succès des athées. Musala pas bien athées. Oh. Nazo lo bano mama solo. O me TV ba sasa mo ba blague ti. Neto ye ko laka.
nayebi ke nene oyi kola musana ngai so na bimi liboso téléphone na bimisa mayele no nyonso tout peut-être bien na kodaye po so azaki mayele ba artiste bazet belé tout le monde a lelo ba Delta Fox ba président Caleb ba nani tout ba bendaka pe ba tout po groupe les en force. Ah, comme si on est dans l'ikunia ya président GTM ndenga benda yote po otolo bango awa ngai na lega na chaîne mboka oyo ngai na otolo ka suna zimbo ngaza na batanga na tesina salango trop a jezo kendeti yo ndongo bete masola balabala simba obeta na TVT internet mukile kanga ndima ado ni ngoma ne pamba a jezo kende mande vlobi ma ya pembe ozo bénéficier le logo tiba mono na TV za pet ngana pesi ne boule ateke mwana mai na nga ke ako créer pa bende image tama mbeke bien potelo eza pet ba se sango ba jeter nga zoro ba de ma part à moi nga Jarvis Ndomasi liswa nzambe nga groupe na nga eza en forme ma mona nga toke na ngo pepele et puis soki ba collègue ba otiki chasse bazala na nga yango tozomona na masola balabala comme si souvent bino bato bozana Angola awa bomona na kapenza te. Et souvent bomona na kaka soki ba collègue na bino ne ba wuti Congo ba yawa ne bino bomona ni c'est que bino moko a comme si bo considérer ka musala ngote ya théâtre na mboka oyo banda na uta Congo na na théâtre ça veut dire que na vivant na cop o so na considérer ngote ti mwana ngaza na mikili donc ezaka kopo mutu na mutu ezaka batu musute ndenge bandeko bauta Kishasa bayaka kali ngai banda 2011 ti lelo kanga yom to accompagner bango si pour ba ngana accompagner bango na par rapport je ne pas dire que mon suis danger par rapport à tout le monde non mon suis spécial mais na par rapport il y a travail o ngana zanango na considération ya musala oyo ngamoko na yebi ke na zanango yango bandeko lokwa na sonaka bayiki ya biso kuna ngala elwa nazali Charlie Nongi président na peso ba mote belé na biki nzamba wasala vous comprenez donc biso ndenge to za awa na zo biso kop oyo soki ozana nzambe to kodai biso ngana bunda na bandenge na ngana zalaka activité nyonso na mboka ngana zalaka ngaza commerçant te ngana za artiste na kufa artiste aux artistes au coup artiste au lobby a aux na ba talent aux na ba niveau aux na ba capacité ba to tala yo moi logo moko boy ba découvrir yo nano ba o ba yibioté pour moni ndenge to zaboy ndenge to fifa ngana so yoka passe les deux ba joki bisanga ba biki oui c'est un penser que ngana beli entretien na to kofela mwana pour le la auto bima pour le auto kene karabita mama na mtema pasa na kofela mwana kuna mulunge na songi nae longa wana yo mbatwa ibeke yo suka kusawa sewa longa wana mangwana wana skofela ngabidibidi azama makamsutu nganda na bando beta na bando tambula na bando kena na bimiti bana bele basuza bana na ya bita toka lo mama na be awa vous comprenez donc Frida Malaka donc na pesi FCC mobima bambote na pesi Bodig Matadi bambote Bodig Matadi Union Européenne mokonza kasenda Paulo dos Santos les guerriers Paulo dos Santos les guerriers Paulo dos Santos dos Santos Paulo mama sombela yekamba dos Santos donc voilà quoi ben oui les Gabonais les la biso les nés à FCC les nés et où tu peux te mettre ben oui les Gabonais pourquoi tu es comme ça pourquoi tu fais ça bonjour ma famille c'est comment bien Trésor nous la palanga levanta wana FCC mobimba donc bozala kazala na masola balabala bokotaka awa et ko sala bien Familia Bekapa. Familia Bekapa, là je vois Miezi Kosi. Familia Bekapa. Bazama B. Simo Kibukidi. Simo Kibukidi. Simo Kibukidi. Simau Kibukidi. Simau Kibukidi. Cheribo Tudilo. Cheribo Tudilo. Cheribo
Tudilu, Familia. Les financiers Bekapa. Bekapa, les financiers. Donc beaucoup de rakotaka, masola balabala et ça la bien. Aujourd'hui, nous avons tout le monde a ba qualité katinayo. Tout le monde a ba potentialité, ba niveau pené malunga katinayo. Mais comme si na Angola awa, yozo kokate a traité, attaquer vos kokate, mais ozo boudé j'étais. Oui, te na boudé te, c'est un garçon félicité. Wana la bena ndeko. Na boudé te na boudé point. Na minto je t'aime ça bengyo bo. Hein? Soki na za na tana okende. Te po yo na minute za na visibilité te. Nana ebisu. Je t'aime ndem muto za na visibilité présent. Na lobi nana ekosu. Omoni na fandi awa. Ba kosoki ba kosela nzema ramuti. Ngana na mopepe. Ngai mona semsebula mpere bishop. Ngana mona mapinga donc naza na mopepe banda na banda ti lelo na la kaka. Mozo le kandete. Te mbabole na jiposa osala kanongo te. Na lobi omoni batutu omoni ona lobelo omoko eza bena très important. Omoni batu nyonso tout o bazala na mboka o ba yebi kienga. Nango bando forcer ba no te ki ngaza na talabo puyenga non. Le logo yo beta porte. Moni maori ya batu wana bango. Lui il pense pas que à cause lui ça mouké pour un artiste avancé. Lui à cause penser que azoyo ndebo ke na ba bomela. Wana Batangola. Na batu maori ya batu otoza. La majorité Batangola. Ils a pas si ba pesa mbongo boye. Boye au sala musala mona pena ke mutu na pesa mbongo ana talent évoluer comme ça. Baza ibelete pour batu na ko tanga na limité. Bango balingaka plus ko aider batu bauta libanda. Mais oh ya bango mo ya palais ba ida bango na passe ça la biso passe. Au moins ba jeune belé ba talent ils belé. On se comprend on a ba talent mais on a ba soutenir biso bazate mais ba trop ba belé. Presque au batu bana mai ba oh tout ya kishasa wana. Ba lela ba boaka baza biso. Mais au kutana naye soit kabelo moi kingandi moloko boye amoni ke wane koki mais mo pe na kondana bango te yana ba misupe nga muso atunanga yo buleza ni na senga posa ngeza TV pa tilelo mususu wana pe sunde mosko na ko forcer te si meto kutana ngane to kutane mo c'est tout mais naza na projet ne no kenekini boy en tout cas nzambera mutayebi parce que kabushko pe amana pe zongi on te sala ngana sala tintani nga na ke espace na bimisa onga na ngo Opa Monique, oui, artiste na biso mboka oyo. En tout cas, de le pena défendre mboka photo idée. Steph Lufalanka. Boss JC na Kafufu. JC Bossis. JC Bossisi. Leader à 5e génération. Leader à 5e génération. Daddy Sansa, les immortels. Immortels. Daddy Sansa, les immortels. Daddy Sansa, JC Bossisi. Daddy Sansa. Steph Lufalanka. Balobi. Quand Foufou les fans, beaucoup y a artiste na bino mboka. Oyo ba bossa na bino tata na passe to landaka. Mais au bino bo poya on a peut-être à chama la chose ou ata problème so rezu ba benga bino te. Ba bossa na facilement soki bazui. Ya ndako za ya ndako. Ya libanda o fait beaucoup la loba. Ya papa ya esira kambang. Ba kono na ngaka tikalaka. Ngana kana ngape baza bongo bazalaka. Ah, David avait masoa ba beza olala. Bele bi ozolo ba masoa ba beza olala. Yo mto talanga osaka nini na masoa ba ba. Ozawa na pona koloba. Ah, David mikolo be mission sala maté. Obité ka bana sala mission faut louer caméra. Obité que faut foutre caméra men faut internet ezala faut monter ba blog wana nyoso esenga mbongo. Mais ce que so David azo sala te oza laisse ya koloba. Ah, David mikolo zo kokate. David Ngolo zo lekate. Na solo la Laura Sokoko. Pona ma espace. Tilelo. Moyo wa kuna sala ki boena ma fia active. Tilelo. Et ça la passe il faut reida ba artiste ya mboka. Faut ko consommer ba artiste ya mboka. Et ça très important. Pour lobi ngaso na bimi na ko bossa na kateke mboka na ngepu ya nga biso za bazombo. Mais et ça la passe ya au monde a peine que batuka bozana bango baye kotela so batu ba oti libanda baye ningi ba ko kipele bango yokuto niye baye biote mais entre temps faut ba pesa na ya bino valeur bo pesa na ya bino oyo valeur
yango na pesi FCC mote po bango pe ba reconnaître ba artiste ya mboka. Paulo dos Santos bino bo reconnaître ya mboka, c'est bien. Na bosanité Pamela Mayala, grande dame. Pamela Mayala. Espoir Ngoma Yonzika Solebembe. Chéri de Obito. Espoir Ngoma Yonzika Solebembe. Chéri de Obito. Chéri de Obito Yonzika. Ouais, les patrons. Espoir Ngoma Yonzika Solebembe. Mouzé les petits. Babi Mouzé les petits, na ko bossa na bino te. Bino bozaka na ngai. Ba bazaka na yo na ebike na ko pesa yo temps o boka pe batuna yo, mais Gervis par rapport ya mon dîner comment otambola na minute oyo. Ata moi ba biloko moko be na YouTube, ozo kokate. Ata moi ba biloko moko be na page na yo ya Facebook. Na uti ko ki sarata moi batu. Na uti ko kutana na makambo moko. Maramu musu baloba ngo na TVT. Il revient vite sur le monde, maman musu eza ya palais. Maman musu na ebiti. Makambo ono tsokutana na ngwe tsoli yanga balara danger. Il y a danger au saranati. Opérer mutu mutema basalelo mo bwelia kama ba 13 ba mongo mo likolo. Kota famille na ngai donc wana eza makambo oyo tso contester par ngai. Yo mona naza mo ya ko diminuer pe donc eliaki pe na moke. Donc ba projet ça. Mais ezali. Mais kalami pete na zo na kabinda. Na oza na kabinda na ba ndeko na ba collègue na ba bidibidi na ejoka na bana mususu donc voilà. Vena ngai Simon Wawa na kabinda vena ngai Serif. Wala bi kalami tena zana bino na kabinda wana bana kabinda kunene kalami te artiste na mina za roya. Vidéo na bino ngola za roya boko consommer nga boko comprendre. Mais na masura balabala souvent ba doiso loba ba artiste congolais so ba yen Angola ba osa eloroté ba aussi la capo. Et ça solo? Ouais, et côté ça les a belé ba kota ba wenze. Hein? Et belé ba wenze. Ba artiste comédien. Si. Ba c'est belé. Belé. Banda ya Angola asaka so eloroté. Et akomani bina mtakop. Ndo ndesna. Te ba collègue belé gat. Ibele ba olukalara na bango po aotala muswa imboka moyeko lukaza na famille na kini. Ana famille azana bana ko concentre kana cop mo boete emsa to monezo simbela yete. A stopper. Donc être en Angola comme si ils en ont la rentabilité. Non, ils ont dépend. To binonde boza ba professionnalité, to binonde awa boko kate. Bongo na teka katende. Ngomona emsusu. Yeah, ko bobidi bidi wana ermo asala ba kisina bokoko atetaka batu ba mi Congo banini ba mbasu banini. Hein? Bidi ko. Bidi Angola. Amo tete batu ba mbasu. Tetaka ba mbasu ba mpese banini o bokilo mpese bidi azawa. Alongola ngo. Nyonso tout kope yango. Bidi kope na yesa ko traiter ba mi Congo mbasu obotaka te nini kopa lela ya mwana. Obiema biscuit boy ko ya théâtre ba benga tourner mais kopa basi nango yango na mazana groupe na ye. Mugondo pe ye wana na kikolo azobunda kaka. Bakovo bazawana ere moko pe mubutu pe azawana donc voilà. Na ebite kaninda makaninda bunda ti le la teka ana. Dans la minute comme si na Angola je t'aime kanina ndem daza ko chapeauter yele mtu. Te. Tendi mana yo. Te ko chapeauter te. Kasi mtozo le kate bino na mito bo le kate. Te. Na mi mabe. Ole mabe. Akutele azo le kapa ko le gamo pas na succès te. Hein? Ana succès te. Je t'aime kanina. Nazo lo bono mamoso. Leader a pembe. Azo le kana ye. Papa. Na TV. Ana succès te. Obi ko le kana TV. Batala ko pe. Chose grave yon ba toutes choses qu'on a nana nyo. Mon ami, collègue n'a pas son souci. Journée, moi, les regarder théâtre de journée. School. Faut les camoutos, vous autres là, dans la yoana. Attends, mouton, pas foutre la rayon, il se peut mouton foutre la. Faut y valeur à mon salaire de salade. TV, bah, c'est ça, on va blaguer. Quand on dit, on les gars TV, salade, mais maramba bien. Ils ont dit, bah, mon rayon, mouton na TV, on t'a la bilambate. Attends, c'est comme ça, ça perd. À ça, on est propre. Ouais, je t'aime gagné.
Et moi, comment ça paie? Et mieux, ça paie. Et moi, ça paie là. Il a TVA, on a fait la main, on a ça travail. Ah, ça, on a ça travail. On a dit, ah, Kingandi, en tout cas, Kaninda Pena, je t'aime Kaninda Pena, les caca. On se comprend. Ah, mon goût, toi, les caca. On a pas problème là, je t'aime? On a un problème, tu as un bandé, un sous-côté, on est quoi faire qui a zongi sa zonga mutu. A TV, bah, c'est ça, on va blaguer, taïbi. Ah, yeah? Ouais. Je t'aime, Kani. Leader à Pembe. Leader à Pembe. Atika Sap. Atika Sapa Sapi na boulot. Asa de boulot. Atika pe ko tsaba na ba scénario bana miki. Yo mo sala msana. Soko yo mo ko concentrer attaque mukolo au mona ke en tout cas sala mboka liso nzamba zaki na raison. Bozaka na association mo be awa. Ya bata théâtre o bazaka na Angola awa. Soki mutualité soki ni na éviter. Bosuka ndenge ni? Ekufa. Hein? Ekufa. Bo organiser te omoni tout le monde est danger. Mais tu batoune sous basala ba théâtre là longtemps ba mission na na bangote. O basala théâtre na Angola. Belé na bangote. Mais tu as ka chance à komonana. Mais tu as même pas catégorie moko. Yo dans catégorie ni. Te na éviter. Na mona na éviter. Yo mto bani ba catégorie. Te ngana lobi na na tena mes catégories to so numéro 1, numéro 2, so numéro 3, numéro 0. Ngande na za fierté ka ya mboka. Hein? Ngana fierté mboka. Théâtre ya Angola. Ouais, fierté. Yo mto za fierté na. Kasi sur la danger que matana pour ma falite. On a danger mata pas les padres motayambo dynastie. Ah dynastie na biti. Ba matayoti. Les padres penazo yema motayambo. OK, bateyo wana. Seleman Zombi drapeau blanc Seleman Zombi. Peso ba moti. Ba matayoti. Président Ligue Tukumata avant na bureau na ba côté sur. Président Ligue Tukumata na Yorobo. Na Yorobo. Zamba visa président Ligue Tukumata. Tukumata. Président Yole Koyate. On se comprend. Papi Mongo. Balabi Papi Mongo. Papi Mongo les boss. Ba moté na ngona Papi Mongo balabi les boss Papi Mongo. Donc yomoni nengi to zala boyo mutana catégorie na ye ou bien Adolphe Nsimba vandi na ye wana na ordezo yo ya umri vous zala ga ngai Gauss Kebele ngazana lukapa kuna ayambiyo vous zala ga ngati Gauss Kebele millionnaire mais ba œuvre na yonde na lo bata moi na to lo belo moko awawa ba patron baza ebele mais ko aider ça mukie David ba patron ba talent wana mais ba œuvre na yo ezawa ba patron ebele zalinga mona bomba ngo ba patron baza ebele ba œuvre po bomba ngo vidéo kasi ngani na oke Congo boy pour no die kini ne no die kini boy sko vérité ndé ba comprendre pour ngana na muto veri awo kokite te ongi oba ngona na Congo te bubaka na mama matanga mais na moni pas oumela yebi kuna tourner ba film bien te hein nous mona ba film te azunga ni kaka buba na Congo zonga na yo buba de best ya ngini asa ba film na bien te buba zo tourner wa azo tout le monde ba photo na ba ya komi tout le monde ba photo ya buba na ba artiste photo za photo na ba film photo za photo ah film na o moni mutu pardon exact photo nde photo te me filme ah mina solo bano David film n'est important alors ndenge Frida Mbalaka ke na mikili boye conseil na bana akekuna omoni na photo ou bien Paul Boussan ndenge zala wana betima turu boye omoni na photo ou bien Union européenne ndenge za wana bodi matadi ou bien Trésor Lundula palaka levante omoni na photo kuta yebi ete omoni na namona yi président Mobutu a tournaki namoni afande a tourné je t'aime quand il appelle namona ka tourner il m'a pas président phénomène sobe non no talent mais ya buba na monité ba photo de la raison buba ka ba photo trop de photos yi mo ngabi tino ka photo ah a même appareil à photo mke ah appareil à photo il va appareil à photo David wembe masura balabala toza bona vidéo ya mboka oyo vidéo par rapport à l'actualité toki li solo moko boye ezo pesa pe passer to éviter si c'est massif soki eza vrai
habité na benga Vidolin Charlie aza idole na yo to na bengena mais to ki di solo moko comme si babwakeli yembasu yo oza di domaine oza muta aya wana eza ya solo oyebi biloko mosusu biloko esalaka mpasi nga lelo mpona yebana namonana na miso bato c'est bien nayimitaka bavoix ebele mais voix oyo navandela esimbanga mokili reconnaître nga eza ya Charlie Nongi nana bena idole na ye wana idole na nga epuis ndeko na nga montando lisusu epuis azalaka motema malamu solaka bien na bato ayebi kovanda na bato donc voilà mais boyebi déjà motu wana bolukai na poison esimba nango te tala niveau ya congolais tala ki motema mabe motu ana problème ya sucre bozokende kobwakela ye mbasu aza na banati aza na famille congolais mpo niki motema mabe boyebi so baartiste soki osali siko bongo zwi nini soki osali bongo zwi nini koniokola moninga ndenge wana awuti na malade aza artiste asepesaka bino asepesaka mokili aza na bafani na ye aza na famille na ye soki omoni yo ezosimba te luka méthode mosusu ki obokela moninga maladi pourquoi yango moni esalaka nga mpasi yo so omonaki baartiste musicien marke basalaka bamakambo na bango mais nano oyoka teke mese asali moningaki ngandi boye mese boye abokeli moninga mbasu mese ezalaka toujours kaka ba baartiste comédie mpona nini baartiste comédien boza mingi na mitema mabe jalouse eza makasi surtout na ngola awa na ngola mpe eza bongo nga nalia déjà poison nga babwakelanga pese babwakelanga mbasu ezwanga te mpo antibal liso nzambe ozo comprendre ki motema mabe talaka nde bamamire esalamaki awa video nanga olali ebongo boye babosaniki nga moko muna apesaki ide wana nga muna kotie bango mpe bapatron totambola na bajete biso tu nga muna apesaki ide wana bomba histoire wana nayebi ke na tosisala yango oliaka mbongo wana bomba nango na opose question wana donc motema mabe oyo toza nango baartiste totika yango eza mabe toza bachrétien mais pourquoi bachrétien nous sommes des hypocrites chrétien toza ba hypocrite okokende dimanche na église osambeli libanda olati poso mosusu ozaka ndenge mona ndokiti c'est mieux que tosambela na yo te po okomona mpe obokeli Charlie mbasu bongo Charlie Nongi papa na degauche obokeli ye mbasu okomona mpe dimanche wana kotakakotela na église okesalami entre to bomi déjà moninga na nzambe mpe moto asali bongali bomai kaka koya en plein air na lingomba en plein air passé de prison ye akufi église epanzani po motema mabe eza makasi otala niveau congolais ndenge azalaka moninga apesaka ye mote asolaka ne bien mais soki apesi kaka mokolo yalakisaka nini ana eloko te moto azala na eloko te mais nzambe amonaka aza na eloko po akotisa yango wuta kobotama na ye congolais motema mabe alingela moninga bolamu te ndeko na wana oyebi so oyo tolia pete ataki artiste na bino soki omoni moto alingi na yo te koforce te yo mpe kolinga ye te baforsa bolingo te po mokolo bolingo ezaka nzambe oyo alembaka biso te ye wana azaka azopostile président Kalai batiela ye poison président Fiston Mavinga batiela ye poison mais nzambe azobatela bango kaka sabi ke oyo elemba nzambe babundisaka yango te soki olingaka kisi ndeko na ngai baartiste comédien azopesa biso conseil to dose totalela nzambe mokolo mokili afutaka soki oza na patience lelo tolebi kozwa kaka ata ozoluka kayu kuna na mikili kolemba te ozwa kaka kolemba te bokozwa kaka wana conseil ya Vidolin El Luanda, El Angola, Alobina Bino, artiste et comédien. Merci beaucoup à toi, DJ Shege. Il y a Beta Kanamba la cause, DJ Shege. Simba! DJ Shege. Ah, donc on a vu que tous à la Razalaga. DJ Gloire. Et que ça l'a bien. DJ Gloire MP4. Ou ma cause simple. On a vu que esa activité, esa dimanche. Oh ma god, simple et dimanche on a vu que ba o balingaka qualité ba o balingaka ba ambiance ya DJ Gloire oh ma god simple eza les 29 oyo boyebi place ezalaka ezaka likamba chombo zalaka na chombo na yo benga DJ Gloire o réserver place na yo et bandi ba 50,000 ti ba 100,000 donc feti elekaka bien tolataka ba pembe donc David ebi masola balabala na kozala ya tour mabe ezali malo ngape na kosa hein Vou estar aí, simples.
Na oma koza simple. Si si. Okozala. Na kozala, ça na bangamboka na kozala. Wala mutu na ngai. J'ai vu de loin nazana yo mais na koyeko le kate. To si c'est mission te ça to beta li solo ya liwa ya Miraesa. Miraesa qui est un homme repose en paix. Oliambongo ya matanga ya Miraesa. Nazala ga mbangmbang. Donc to fay no boy. Yom to liambongo wana. So na liara mbongo ibenge bembe kende ko ndenge. Te bembe kenda na ngo Congo. Mais mbongo ndenge bima. Même na famille so beaucoup feli. Hein. Yeba ba noko batikala na batroko. Hein? Même na famille. Hein. So to kufeli. Ba noko batikala na mabike miki. Wone za normal. Mais si bo si makamunyo nyonso. Nga mutu na pesa idée. Nga mutu na kota bangi pa ba patron. Diele Macharan Zambé. Diele Macharan Zambé. Diele Macharan Zambé, dispatchante international Maramutu. Chez Pablo Kini. Le PDG Pablo Kini. Venanga Axel Ndombele. Kasavu Kouyati. Mouta dédonna avion, chef Mokonzi Pinto. Chef Pinto. L'homme qui a donné la baba que preuve quoi, Mokonzi Pinto. Chef Pinto. Bikende bisonga quoi. Donc chef Pinto azaka bomona Yannick Ndulu. Ah Yannick Ndulu. Déclaré international. Yannick Ndulu. Yemo chef Pinto ben que patron. Yannick Ndulu. Yannick Ndulu. Ricardo Mufinuku ya Equateur. Dispatchante. Motema ya base ya André Lema. André Lema papa na bango tout. Nathalie Mvula, Salvador Motema wa Maxel Wabelo. Douane za bana basi. Omoni Oliambongo. Omoni na zwa ngai na kendaka matolo na nga. Ezalaka vers ba 29 na ki osolo na vie na nga. Na nga pe bikaka. Na mina kotela na vie. Be bunga bonde ni père na ngai. Ande ni yo te père to na mena na boya to na amba ona o wati. Amba wa. Nga pe na mukete mais na obima déjà. Na bisi apa non ça. To zape na matanga mire ya kufa kabi ana yoka kyango mena na mbongo te. Siko to sala ndenge ni azwa 100,000 kwanza seni apesa mba. Alebi yo muto koyeba ndenge ko sala. Na bifinga na ko préférer ko tuna tsata ndambu kombone kota pesa la ngape bien ça paye bien. Yo da père na nga. Abi prendre besoin 100,000 oyo asonga ko taya ko tsika ngati kota matanga na kitiwa. Na benga fande na mina na mukemu ona ba reveria na mukemu ko fona libérer lobby nango shusha benga ngana impolitesse pour shusha kwa yeba père wana papa na nga mams balobi hôtel mams hein soki ka na golf doge na golf mwana omona ona ngambo wana papa na nga mams ngam na la que c'est shusha ngam na la que c'est Jessica c'est moi et non ça la publicité hôtel wana na tsayi na kati les places à yeba père wana anga betanga kinkonda abenga na tanga na ya wana sawe atanzunzu wa ya wana sawe wana ngane ko na ko solo na akoma matanga te asa vie na nga yuko to soka ba mbongo please na sima na nga ponga na lakisa yo ye au jour déjà relation on liaka déjà prise ba foutre la konda ko za la bien siko ele bilo nta espoir ngomba yonzika atandenge nini akoka ko benga ata na kuza ko yana na sutuka kaka ile tera ile pesa nga siko kanda l'air asiso benga nga na bise na kokuta no ba 15 na osa no musala mobo a benga ngai après appel na ko sutuka mamoko asali voja bwa kyango en direct mo atenga na lembonga matanga na umo ko nso ipabato yo le mo matanga ndeni yo na ngasema ngambo shusha na bingi ni yo wani boma na mutulu bendeni ote na telefone na bomonika art oyo sali mo mwana atanda mo ngana ko pesa ko to biso be ko pesa mote o sujar nga o BBC réputation nga donc vite de loin olungolo bana biso nini donc soki baloba yo liambo mwa matanga ya Miraesa eza shusha lumière mutu aloba ngo ouais ye mutu aloba yango ye mutu asala art wana ya mabe po sujar nga entre temps monde na ka passe na motema
place à Outa, place à Vanaka, place à Zalaka, ibike. Jarvis wana, Star wana. Asalanga bolamu ya ebele na vie pona. Et on est dans un problème ité. Ya ngona makasi. Lem sopo liano pembongo. Tina dama yango, na lia yango par rapport que ezali matanga tie. Ezaka mbongo na ngana ke ko. Koteso musuni oyo zwaka. Po matanga yo na baloba pe ndane yo mto liambonga matanga wana. Ti o baloba wana. Kasi yango na oto bisoki ba artiste comédien. Ezaka moko. Ka wana te. Ezaka ba artiste, mo ba artiste comédien. Bami te ba do bango nyusto ko pona ona bia. Nzamba la singa bato balinga ngati. Bato kana tambola na bango plus bon mutano simba kaiza ki afande. Soto zimbongo afanda komi internet asimbi. Ka bongo. Donc ngamu na tambusa bango na ba marti toujours on était surtout kutana ngapi. Donc ngai mona do tambusa bango partout. Kutana na bino. Waaw. Bozaka na je t'aime. Biso nyonso tout ensemble. Parce qu'on est tous ensemble ninga on a no lia bambongo. Yenda yoko ka mutema teto ndenge na kenda abosani que c'est mon père à moi c'est mon vieux yali a déjà belé donc ninga wori 100 000 et bimisa 100 000 est le côté de bimisa na ba artiste non 100 000 ko le côté donc yo liano ka 100 000 nalia 100 000 kwanza 100 000 na ozondi manango nalia yango ezali matanga te nalia yango pour balobi na yo bien pe place nous on s'appelle moi na faute balobi na yo bien 100 000 ngoyo mais faut c'est à 50 50 tikali nangana bimisa parti na benga fande Dieu me voit na benga fande na c'est chef afande faut to kutano air mo na libérer au parti mo na ngwa on repese combien kenga mo na ebi na ya pesola rwana mais air moko après nango na moni mbala moko makambo na internet yebsanga atake yo sande ici ba sujari yo na makambo yebi mutu na makolo nango te lero kende kuna mutu azalaki te ezali to ndo tambola to loyas to tambola to kota kota ba oza molo okangisa po ebembe na lele bima kongo bango to ba boyaka ngai na pesa na idea ba wenze po famille bana bango le logo te na mboto ndo okangisa na yele biso mo ngo bi bana ngo kundama nga pesa idea to tambola ba wenze to kota ba patron po batala mirei ala na sujar ngale na yoka yango na moni na sepela na mona Sorel ndungu Sorel biro na nga kasavubu aloba bolamu isala nga ntasilika na mona pe papa Lion Sai Junior sepela na sepela te na mona ba quelques artistes belé petit na nga Deborah ba petit ba tembele ba na ba patron belé ba sepela te ami yinisa atako to bongo ta ko biso na TVT a tous un problème nanga na ba te soki mon se mo na TVT donc asala art moko ya mabe est sous Frida mbala cause même Frida talango na mikili ba te belé na nga mosna relation na mikili bazana moi na nga na mikili azalo partout monde entier même maman na Congo baloba fort na tala school ba place na tala na ko rapport ça na tala ezelo nandenga conseil pe kolera suba mbonga matanga te ya bato te eza mbonga matanga te famille beta pe matolo te na ta oya matanga oya pesa mbonga na famille mire te mbongo ebimaki pe na komba mire chucha pa roda na raison ye na ba commune na été ala mona kasavubu mire yesa kutu akomi na musika mire ipate na legi mbongo waza pe ka yende ona nga yana ka mwasi yero na ngezo mbongo mo ya contribution ya ndeko na nga ngeza mabete olembo mire pire yende ko na ngati parce que yo komona yo mona commune mususu ondimina ngope o mais bien si ndeko na nga kufa molimo ne pe mona kimia ndeko o asali ndeko na nga Charlie Nungi mabe en tout cas nzambe o abenga Sem Sebula Perrer nzambe o abenga Faya Junior Manga atala kana yo hein atala pena kana yo nzambe abenga ba prophète number 1 nzambe abenga ba prophète Élysée o asimba populaire prophète Élysée prophète Élysée mais Christ wana te unazoe bisayo soko tiga Junior Manga Faya yepe koto wana viens nga Gédéon Mercedes lumbe Gédéon Mercedes père na ngai est-ce que bambongo pesa Gédéon Mercedes lumbe abatika yodi vu de loin toza ko chiter na biso déjà monde entier ba fano ya yo bazela nini pona yo bazela nini ba programme na yo eza ndenge nini
Ouais, ba programme na show na Mbanza Komu. Na show na Kabinda. On va contacter yo moko. Ah, te ngane ba contacter ngasko ngape na ko ke nga moko te. Ba bilibili bazawana. Ba ejoka bazawana, mwa bana na biso to zitu kangani to bwaki. Na show moko na Point Noir. Après Kabinda, puis on côté après Brazzaville, na replier boyaye. Après to koti Mbanza après to ke kafufu après nazo kende kini pona sala mwa ba yebi kaka ko devsa me lo biso partout des ala kaka ko yeba na basil sa ngote. Voilà quoi. Donc ma programme eza ngwana et puis o azana pour ça contacter ngai numéro na plus 244 comment ka plus 244 plus 244 947 86 21 98 no fin na suka. Donc balobi wana soko beninga ozwanga moko numéro na nga ya WhatsApp donc mamutu eza wana donc obenga na 947 86 21 98. Donc soko lingo zwanga obiangi nga mbala moko ozwanga ma ozwanga baso ba bengyo bobo so la ndenge nani kikata Mori bati noso bosa kuna bino noso bosa na poto nani aloba na bino ke wi poto oui ma pèse poto wuta poto comme na wuta wa bon on a toujours ma réalité à tiamole à l'autre de ma bé à haute poto à il faut découvrir que poto et bima na Congo démocratique bana mike ba misa poto ndiye mundele ngo zara kutanga ba frama azwangwali amema ba mona ndenge usala tikuna pe bima poto biso to tikala na DJ Chege pe akanzaka kende poto même si j'étais qui beaucoup à profiter kende poto boy amona ngame na ndoto nganga ke poto mena ndoto ngazo wala sabe na ndoki ya bien ndoki pele ya bien yako pia ndoki après donc on a drip na ke poto so na komi na poto pa ndoko kansa na uzonza ke ndoki na utikala vous fortez na uzonza ke ndoki na yo mais kindena na so ndoki on peut mona na zuanga na ki vola na ngapena les États-Unis et puis kindoki les États-Unis kuna so na ke na ndoko na bango na anglais na anglais ko na lo bana mundele ke na ko leo na anglais I knew mister I want to come to you yes oje mondo tala bosanga naka fiston abeda chou fiston mukeni mimi kuna jour ngana oya kuna bosanga ne mbwengi wote ngana na posa mbwengi kado wote ngana fana na Paris kado yana ngakajika jija kajika jija ya kade yana ngai na kata Bruxelles na Belgique kado ote na kele hotela boy na bimi na mpono ya nini na frère kuna mpono zote ekote bon baza mpono te bo Pedro kisasa mpono bimi kala kurizate ya kana rako okoti kisasa lienge na pesi mbote na Jean-Kini Ngombi na mbaka gouverneur na mboka Sroko de Paris la vie est belle na bale ba emote oh la vie est belle vitamba la kachege oh la vie est belle bisous peine de la peine et c'est les femmes qui m'a qu'elle est moins na beke na bango di banga bona doka musolo hôpital ni ngo kende docteur Joao na palaka so ina zoke si yo de na jouer les fautes bala ka bibi na vie bala ose
alonga wana kisenga pamo yo byango teke ngana sana barabara na kukafu na uli kofena tawe mais naomona ndire ye zo ngalo bana ali ngalo bana ma be soki bana poto bino boyebi Londres, Bruxelles, États-Unis, Canada, partout le monde entier à Vokumbi, à Blaise Kumbi, Blaise Kumbi, à Palanca na Canada, balobi Salvador Maia na Brésil, Sengle à Brésil, Salvador Maia, na zongi mbangu. Génial Mawete, Génial Mawete, voilà, Génial Mawete, oh bah on Congo, Génial Mawete, você muito dinheiro, Génial, bah le Paulo Tudilo, le grand producteur, Paulo Tudilo, Génial Mawete, je te fais pas. Vu de loin, dans ma sola balabala, alors vous comprenez, à la réciproque de quoi il est capable. Donc, Azapenda comédie, mon gros, Azana ba talent belé, Azana ba belé katinaye. Dadi qui t'emballa. Est-ce que na bien ngaye bata poto ba se pela seko? Molinga dadi qui t'emballa talaka dadi atika bisora. Na invité. Est-ce que na bien dadi? Tout ce qui tsomine. Upona koloba nini? Igwe. Ibina mega botambulo mo mkibwe. Mama fwa. Mama petsa mkibwe na libina beta tu. Moninga tutu ditomine. Business yambo. Nzeta Moïse. Nazo tambula boy. Miloko mo mkibwe. Mafatiga papa. Ta yo na yip saka yo dadi. Yo wana okene femme non. Yo yibe makamana ngana bandu yip tsomo komsusu. Na bandu tambula na yibiti bankre ne na bandu le babui bango bazaki pena mission na pulu ba usale dio ali petwala dabi abanu luba ke ngam koluboyi na utambula ne banike ngai fame nome na utambula mete na lobi bino même na makamna bino mutamme ko tsakombo na ngazati phénomène pululu dadi le papa fatigué makamna. Donc voilà quoi, donc j'ai envie si yo liswa nzambe soki pe bolimbo yo ba comédie mususu bazala na Gishasa ba papa mfuka bana ngai na salaki kona na ngai na salaki na changu kona na mona kema bo yebi ngai na tambola ki donc wana ndeko na papa mfuka wana soki pe bolimko ko ping pong donc marambeze bata boye bana posa ba soutien na bino ba bossa mboga oyo Frida Mbala Kose morope morope et que na bongo DJ Shege zalaka na David Wembe et ko sala bien Alain Visor président ba Warion Alain Visor na pesi mbote pa maître Moussa balobi ba Gaulois nyonso tout bo consommer dynastie ba Gaulois non ba Gaulois ba gladiateur bo consommer dynastie Ferregola le padre motoyambo balobi zanga mwasi mezala na fere zanga ta mwasa ko trahir me fere tie soki mwasa trahir ko zwa msuzu me fere soki bo beba ni ko zwa yiwa Ozanga ye zanga mwasi mezala na fere zanga mwasi ezala na fere David Mangaya David Mangaya David Mangaya ya famille je sais que ma Denise nyankero mama Denise motema ya fati beton mama Denise yankero mama mokonzi mama ya bane mama nation bakika ma Denise ma Denise umena demora mutu famille boa nzamba batela couple na bino Fatia Koti a gagné l'élection à Tombri Congo ebongi Fati beton beaucoup takota awa bakamba bezalaka merci beaucoup na batutu ba accompagner masola balabala donc on est ensemble avec vous vous abonnez massivement vous partagez place à mabe vous bongisa vous komela biso toza batu toko bongisa penda merci beaucoup toi mon boss à moi Fiston Mukenda beda chou d'Angola. Fiston Mukendi. Trop de cartons. Fiston Mukendi. Akangi peka États-Unis donc zalaka na da video me ko sala bien famille ya Bekapa.
bokota masola balabala famille Bekapa Mobimba Miezi Kosi Miezi Kosi ale Miezi balobi ale Miezi Presse Mbunga l'impresario kota masola balabala awa penda maramba bieza on a ensemble avec vous Noko Shidoka Luyalo Noko Shidoka Luyalo zalaka David Wembe ko sala bien emi ke batutu baza kuna o bozana bokalisa kanisa mabilo wana botinda ngo pa ya Noko Shidoka Luyalo ay la biso penda eko sala bien être junior Gonde Nilon zalaka na David Wembe ko sala bien yebisa Dego Monama les patrons Dego Monama yebisa pe Pamela Mayala Bakota masola balabala eko sala bien j'ai là masola babana na portugais Pamela Mayala entra conversa d'amour anda Pamela Mayala conversa na rua balobi masolo ya balabala na portugais conversa da rua o balobi ki conversa da strada ciao